Tongo elamu lokola chaque lundi ezalaka mokolo ya kobondela, lundi ya mabondeli to lundi ya adoration. Lundi ya lelo tozokende kokumisa nzambe po aza nzambe malamu. Touti kosukisa mois ya avril e tozokota na mois ya mai. Tolingi botamboli na biso, santé na biso, bandako na biso, bana na biso, nyonso tout ezala protégé par la puissance du nom de Jésus. Et nzambe akende koyoka mawa na ye likolo ya bomoi na biso, likolo ya bandako na biso, likolo ya mboka Congo. Pe nzambe asala ya minene na bomoi na biso. Yango na tongo na lelo kolala kolamuka eza bitidi te, tozali bongo na sentinelle ya diaspora esika wapi tonetolaka tosanzolaka nzambe pe esika wapi tolandaka émission na biso ya petit déjeuner to ya losambo na tongo. Yesu azwa na ye lokumu mpo aza nzambe malamu. Kolo anetola masanzolama na ye. Kolo azwa na ye lokumu mpo aza nzambe malamu. Akumisama na ye, anetolama na ye. Tobondeli ye mpo aza nzambe na bomoi. Tokumisi ye mpo abongwanaka te. Tosanzoli ye mpo azali mozalisi ya likolo na nse, mokeli na nyonso. Akumisama na ye, anetolama na ye. Yango totiki ngonga oyo kati na maboko na nzambe. Soko oyebi nzembo yemba na biso. Soko oyebi yango te yoka avec esprit ya nzambe ezala connecté pe nzambe akotushe pe akolobela yo. Nzambe aza malamu. Nzambe aza mobate. Nzambe aza motumboli. Kombo na Adonai El Shaddai. Nzambe malamu. Bobateli botumboli. Nzambe ya bawa. Nzambe malamu. Moko te aza lokola ye. Moko te abatelaka lokola ye. Atako tozolela. Atako na mboka na biso Congo toza na occupation. Ba Rwandais bazoboma biso, bazotuba biso bambeli, koegorge biso, konyokola biso. Me nzambe nde mozalisi ya likolo na nse. Nzambe nde mobateli, yango tokumisi nzambe. Nzambe oyo nzambe malamu we. Nzambe oyo nzambe malamu. Nzambe oyo nzambe malamu. Nzambe oyo nzambe malamu. Nzambe oyo nzambe nelonga. Nzambe oyo nzambe nelonga. Nzambe oyo nzambe nelonga. Nzambe oyo nzambe nelonga. Soki tosengi akopesa ye. Soki tosengi akopesa. Soki tosengi akopesa ye. Soki tosengi akopesa. Nzambe natutela katolo e. Natutela katolo e. Natutela katolo. Pona yebi akosala. Nzambe kitanga na mona. Oh kitanga na mona. Kitanga na mona e. Banguna bapakata mbangu. Nzambe oyo nzambe nelonga. Nzambe oyo nzambe nelonga. Nzambe oyo nzambe nelonga. Nzambe oyo nzambe nelonga. Soki tosengi akopesa. Soki tosengi akopesa e. Tosengi akopesa e. Tosengi akopesa. Nzambe oyo mokeli na nyonso. Yonde mokeli na nyonso. Yonde mobateli na nyonso. Yonde nzambe malamu. Nzambe kitanga na mona e. Kitanga na mona. Kitanga na mona e. Kitanga na mona. Soki tosengi akoyoka e. O tosengi akoyoka. Tosengi akoyoka e. Tosengi akoyoka. Nzambe natutela katolo e. Natutela katolo.
natutelaka tolo mpo nazali mwana na yo. Nzambe totondi yo, nzambe tonetoli yo, nzambe tosanzoli yo, kembo lokumu masanzoli ezonge pa na yo. Kumisama na yo poza nzambe malamu. Mokili mobimba egumbamela yo, diaspora egumbamela yo, monde entier egumbamela yo. Yo nde mozalisi na likolo na nse, yo nde nzambe malamu, yo nde mopateli. Ozali nzambe obatelaka, ozali nzambe onetolaka, ozali nzambe oprotejaka ba oya yo. Tokumisi yo yawo, tonetoli yo yawo, tosanzoli yo yawo, togumbameli yo. Toyebi ete bato ebele balembi, bato ebele bamoni lokola makambo no eza makambo na lokuta, bato ebele bamoni ke makambo na yo eza kowumela. Me biso toyebi ete okosaka te, biso toyebi ete osomba biso na makila na yo, biso toyebi ete ozali nzambe na bomoi, biso toyebi ete yo nde nzambe malamu. Yango tozogumbamela yo, yango tozonetola yo wuta mokili esalama. Depuis la nuit du temps, nzambe monene lokolo azate. Banda mokili banda, nzambe akela lokolo azate. Banda mokili banda, nzambe moko te akita na se ya mokili aya kokufela bato po babika lokola yo sala. Yo kufa après 3 jours osekwi, petango okitaki na sa mabele, okendeki ko délivrer ba captif. Okendeki ko délivrer ba captif. Okendeki ko kata minyololo. Okendeki ko kata bokoko. Okendeki ko kata botutu. Okendeki ko kata nyonso ya solitude, nyonso oyo ya envoûtement, nyonso oyo ya esprit de mort, nyonso oyo ya blocage, nyonso oyo ya ba hotel, ya bandako ya baboti na biso, bakoko na biso ezalaki ko réclamer biso. Singese katana. Olobaki Lazare sort, Lazare abimaki, kaka ba oyo bakangaki ye basinga, kaka ba oyo bakundaki ye, oyebisaki bango badelie ye. Nzambe toza na elikia, okodelie biso, okodelie balien nyonso, bananda kwa baparent, banda bokoko oyo ezo réclamer biso, oyo ezo réclamer biso, oyo ezo réclamer biso, oyo ezo réclamer biso. Nzambe na bomoi, nzambe monene, mobateli, motomboli, Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, cèdre de Liban, le soleil levant, yozali cèdre de Liban, yonde mobateli, yonde motomboli, yo le guérisseur, yo Rafa, monganga na banganga, oya bikisaka, oya netolaka, zwana yo lokumu. Totumisi yo yawo, tosanzoli yo yawo, tokumisi yo yawo, kumisa wawo, netola mana yo. Tongwa lelo nzambe monene za yo, tongwa lelo tofukameli yo, yo mozalisi na likolo na nse, yo nzambe na bibele, yo nzambe malamu, yo mobateli, yo motomboli. Mawa na yo na bomoi na biso, mawa na yo na etamboli na biso, mawa na yo na baséjour na biso, mawa na yo na bandako na biso, mawa na yo likolo na bana, bana génération oyo, surtout bao baza na poto, bazali bana influencé mabe, bazali bana manipulé par le monde satanique, bazali bana manipulé par l'internet, bazali bana manipulé par puissance diabolique na bekol. Mawa na yo likolo na bana, mawa na yo likolo na bana, mawa na yo likolo na bana na biso, mawa na yo likolo na bana na biso. Yo nzambe na bomoi, yo nzambe malamu, yo mobateli motomboli, nzambe na nguya oyo abatelaka, tombolaka, netolaka, sanzolaka, loboko no mobali likolo na bana na biso. Plan nyonso ya monde de ténèbres ezala nul sans effet. Ya bana bazala mobulu, ya bana bazala batomboki, ya bana bakota na système ya monde satanique. Totelemeli yango mpe tobwaki bisika bikauki. Makilano etangaki na Golgotha epurifie corps, âme, esprit ya bana na biso, afin que na nzela na kolia, na nzela na internet, na nzela na école, puissance ya monde kabbalistique
ekota en contact na bango te. Puissance ya monde occulte ezwa autorité likolo na bango te. Makila no etangaki na Golgotha epurifie corps, âme, esprit na yo. Ya esprit na bango. Makila no etangaki na Golgotha epurifie corps, âme, esprit na bango. Esprit na biso, esprit ya baoyo nyonso bazolanda biso na Sentinelle TV. Tonetoli yo, tosanzoli yo, tokumisi yo. Nzambe malamu, mobateli malamu, mosuni na kokamwa, zwa na yo lokumu. Kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo. Yesu yo malamu, Yesu yo malamu mingi yo, kufaki pona, okufaki pona nga, ekotalanga na suka, na kobelela Yesu. Nga nalingi Yesu, nga nalingi nkolo Yesu. Haleluya na Yesu. Yo lingi bato nyonso, okoboya moto te. Kolo yo koboya moto te, mais tomoni lelo ba pasteur baboyo, bakomi kolanda gege, bakomi kolanda gede, bakomi kolanda ba voodoo, bakomi kolanda molimo na kabbalistique, et pourtant yo za nzambe malamu. Tomoni na mboka Congo occupation, mais bana mboka oyo baza ba congolais bazo coopérer na ba occupant. Yango nzambe na prière lelo. Normalement na baccord ya le 31 décembre 2016 ezali kolobaki avant premier ministre signame, il faut baccord particulier, arrangement particulier ezala nano signé. Mais tomoni ba arrangement particulier nanu ba signé ki te premier ministre abimi, après premier ministre nde bako signé ba arrangement particulier, pe bato bazo signé ngo ezali bato oyo ba signé ki baccord te. Kolo moko ya bato ba trahir biso eza Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba azali oyo a zwaka minduki oyo abomisa ba congolais, oyo abomisa ba soda na ba famille ya bato ebele baza na ba prison bakanga bango pona Jean-Pierre Mbemba tilelo. Ye moko pe aza na boloko. Mais tala apesi ordre ba signer ba corps. Yango nsambe na qualité na nga mosali na yo, na qualité na nga messager na yo. Ye lokola bapesaki 10 ans, ane oyo lisusu babakise lisusu 10 ans. Jean-Pierre Mbemba abimaka jamais na boloko. Atikala kuna ti akokufa. Parce que bato ye akangisa, bato ye anyokolisa, basoda ba Congolais oyo abomisa likolo azwaki chèque blanc ya Kabila ete yete tala azondima lisusu ko signer ba corps. Lokola signer ba corps na qualité na nga mosali na nzambe. Tikete ane oyo babakisa lisusu mvula. 2018 babakisa lisusu 10 ans. Abimaka na prison te. Kolo nga mosali na yo naza kolela sikoyo pona moko mususu a détruire ba Congolais ezali bongo Honoré Ngwanda. Kolo avant kengo wadondo oyo pe azali traître obeta ye bandana nuko beta Honoré Ngwanda po aza moko ya bato a distraire ba Congolais akosi pe bango mingi na ngonga oyo olia sala révolution to asala résistance ya koma journaliste atie bandeko ebele ya bangala na distraction akosi bango na mouvement ya Aliba Alliance de Bangala, et pourtant makambo ya Congo eza susu makambo ya tribalisme te mais comme no makambo ya nationalisme. Loboko no mobali ekita e frappé moko na moko. Mende, Kabila, Ruberwa, Boshab, bato nyonso tu bazo travailler na Kabila. Tomoni bongo Lumbala, tomoni bongo Chibala, tomoni bongo Mubake, tomoni bongo bato nyonso tu oyo bakei na ngambu wana ya ko rejoindre Kabila na PPRD banda ko beta bango ti na 4e génération na bango. Kobosa na Kamere te, Sida OSC leye elia bien. Kobosa na Ruberwa te, kobosa na Kanyama te, kobosa na Bisengemana te, kobosa na Kimbuta te. Kolo kita osala banda ko beta bango
banda kobeta bafamille na bango, banda kobeta bana na bango na bakoko na bango tina 4e génération, parce que bato oyo bazali batraître babomisi bakongolais. Nzambe malamu tonetoli tosanzoli yo zwa na yo lokumu. Bien aimé, prière à lundi à lelo ezalaki kaka kokaba Jean-Pierre Mbemba lisusu na maboko na Nzambe. Satana anyonga ye abima sous prison te, bazaiba oyo azosala ba désordre ya kolia mbongo ya Kabila pe ya Minako, Nzambe asoki pe na bango abeta bango, parce que basakani na bakongolais, babomisi bakongolais mingi, liwa siko na malédiction elanda bango na bafamille na bango. Lundi malamu biso en Angleterre eza bank holiday, batutu bavandi na bandako, bino na ngambu ya Europe to na bangambu mosusu bokosala journal lelo ezala journal méditation, bolandanga botia maboko na bino likolo. Nzamba beta Kabila, bato nyonso to ya PPRD, bato nyonso balandi ye na bato baza na opposition o bazolia mbongo ya Kabila, bazokosa biso ke baza kota ya peuple. Kanda na Nzambe kita likolo na bango, topesi Nzambe merci, azwane lokumu. Kumisama na yo, netolama na yo na kombo na Yesu Kristo. Netola e na esengo, Kolo Yesu alongi etumba, mwamba ni Yesu ni mwamba, o mwamba ni Yesu ni mwamba, mwamba ni Yesu ni mwamba, mwamba ni Yesu ni mwamba.